Matayo mokapo ya 19. Bafarize na basaduse bayeye epai ya Yesu mpona komeka ye. Basengi ye asala elembo oyo ekomonisa ete makasi na ye euti na Nzambe. Kasi Yesu azongiseli bango boye: Ntango mpoko ekomaka bino bolobaka mbula ekonoka te mpo likolo ezali motane. Mpe na ntongo bolobaka lelo mbula ekonoka mpo likolo eyindi. Bino boyebi kolimbola bilembo elakisaka te lelo mbula ekonoka to ekonoka te. Kasi bilembo ezali kolakisa makambo ya mikolo oyo boyebi kolimbola yango te. Bino bozali bato mabe mpe botosaka Nzambe te. Bozali kosenga elembo, kasi bokomona ata elembo moko te, kaka oyo ya Yonasi. Bongo atiki bango mpe akei na ye. Tango bayekoli bakati ngambo ya ebale, babosanaki komema mampa. Bongo Yesu alobi na bango: Bofungola miso, bokeba na nkisi ya mampa ya bafarize na ya basaduse. Bongo babandi koloba na bango: Ye azali koloba boye mpo tomemi mapa te. Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango mpe atuni: Mpona nini bozali koloba na bino tomemi mapa te, batu ya bondimi moke? Boyebi nanu te sikoyo bobosani ntango nakataki mapa 5 mpona koleisa bato nkoto 5, mpe bitunga boni botondisaki na yango. Mpe bobosani mapa 7 oyo nakataki mpona koleisa bato nkoto 4, mpe bitunga boni botondisaki na yango. Ndenge nini boyebi te ete nazalaki kolobela bino mpona mapa te, kasi bokeba na nkisi ya mapa ya bafarize na ya basaduse. Na tango wana bayekoli bayei koyeba ete Yesu alobelaki bango mpo bakeba na nkisi ya mampa te, kasi bakeba na mateya ya bafarize na ya basaduse. Yesu akendeki na mokili oyo ezali penepene na mboka Cesarea ya Filipo. Bongo atuni bayekoli na ye: Bato balobaka nini mpona mwana ya moto? Bango bazongisi: Bato mosusu balobaka te yo ozali Yohane Mobatisi, bamosusu te Eliya, bongo bato mosusu balobaka te ozali Yeremia to mosakoli moko ya kala. Kasi Yesu atuni bango: Bongo bino bolobi ete nazali nani? Simoni Pierre azongisi: Yo ozali Mesia, mwana ya Nzambe ya bomoi. Bongo Yesu alobi na ye: Esengo mingi na yo Simoni, mwana ya Yonasi. Mpamba te oyo alakisi yo makambo wana azali moto te, kasi tata na ngai ya likolo. Bongo ngai nalobi na yo, ozali libanga. Mpe na likolo na yango nakotonga eklezia na ngai. Liwa kutu ekoki kokweisa yango soki moke te. Nakopesa yo fungola ya bokonzi ya likolo. Oyo yo okokanga awa na se, Nzambe akokanga yango mpe na likolo. Oyo yo okofungula awa na se, Nzambe akofungula yango mpe na likolo. Na nsima Yesu atindi bayekoli na ye baloba na moto te ete ye azali Mesia. Banda tango wana Yesu abandaki koloba polele na bayekoli na ye: Nasengeli kokende na Yerusalemi, mpe kuna bankolo mboka na banganga Nzambe na balakisi ya mibeko bakomonisa ngai mpasi. Bakoboma ngai, mpe nsima ya mikolo 3 nakosekwa. Bongo Pierre akei na ye pembeni mpe abandi kopekisa ye: Mokonzi, Nzambe abatela yo, makambo wana ekokwela yo te. Kasi Yesu abaluki mpe alobi na Pierre: Satana, longwa na miso na ngai. Ozali kotiela ngai libaku, po ozali kokanisa makambo ya Nzambe te, kasi bobele makambo ya bato. Na nsima Yesu alobi na bayekoli na ye: Soki moto alingi kolanda ngai, atika kokanisa mpona nzoto na ye moko. Akumba ekuruze na ye mpe alanda ngai. Po moto oyo alingi kobikisa bomoi na ye, akobungisa yango. Kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye mpona ngai, akozwa yango lisusu. Soki moto azwi mokili mobimba, mpe abungisi bomoi na ye, eloko nini azwi? Eloko nini moto akoki kopesa mpona kosomba bomoi na ye? Etikali moke mwana ya moto akoya na lokumu na tata na ye, nzela moko na baanzelu na ye. Bongo akofuta moto na ndenge ya mosala na ye. Nalobi na bino ya solo, bato mosusu bazali awa bakokufa te bakomona ndenge mwana ya moto akoya lokola mokonzi.